Medi Makengo banda kina poto relation malonga na papa ezalate. Ba bana ko solate. Ezalate. Na ba début balobi soka ji numéro papa eza ko finga na ko finga. Oh. Ko finga na ko finga ko manquer ba respect na papa oya boti. Na mokolo lelo na boyi ko sambwa na finga mingi mais na zo ata eloko moko ya bonjeka te. Lokola ko finga meleki bo tangela ngai mikanda wana na taraka te na tangaka te na okipe ko jo eloko ya mwana mama na ngate. En fait, histoire de la famille en mamie, le moment en mamie, nous avons le pont en zati. Bango tout ba hérité à biloko batou. Est-ce que pensez-vous vraiment que cette dame a coûté le pont on $1 million pour ya ko boto la lupango ndé ko na leki na ye mwana mama na ye na yolo na valeur à $80,000. Na ko dali su na kata mikanda wana te. Ezala bana na ngai, ezala nga moko. Na longwi po balobike nazali ko na danger bakoboma ngai bakuluna bakoya koboma ngai bakoya kotobola ngai ile na leki na poto. Medi Makengo aussi balia mbongo pona lupango wana balia mbongo ya batu avance. Mami lela oyazo panza sango a détourné le pango na bango. Mami lela vanda na yolote. Baboto la keloko tamsu pona vanda. Bana ya mami lela bavanda na yolote. Aboti bana mi balé ba 6 na 3. Mususa ocho 6 akala te. Bavanda na le pango wana te. Mami lela so même pas mbongo ba locataire ya le pango wana. Donc akufi na ye na likambo ye na mutu na makolo ayebite mutatiaka kombo na ye esanoko. Donc c'est-à-dire non quoi tsaki kombo ya mona kasine na confiance oye azalaki nango asepela ki ezala bongo. Balobi kutu il est allé plus loin. Alors ceux qui m'a mis là ko sepela ne ko zongo te ba pe satan église. Sérieux ça? Oui. Mais di Makengo azolo balelo atikala ko lata komba tata na ete papa na komone Léon Bondieka eyal. No kwa zebisa ba ndeko na ye. Abi bana wana. Bojwa ba mote. Bana wana. Bana ngonde ba medi. Ba medi. Baza bana na ngai te. Bana wana do de papa déjà bana ki koloba mabe pona bana wana na famille na ye biologique. Papa tango ba fungoli mikanda oh papa Léon apesa yaya na ye bata na mikanda boye. Léon a déclaré akufi célibataire abalate abotate. Oh. Zolana. Na balate na botate je suis célibataire. Est-ce que papa wazangi pina na bana na ye na bomoko akufa azana bana oya boti aloba ke nena zabwe na balate na botate na kufi célibataire. Bakolo bakotosa maloba o mo ya komi to bakotosa maloba ya medito maloba ya biso bato tozoleka na internet parce que mikande lobi responsable le pango soki papa azali te ezali mami ilela iafa. Très bien. Donc Medi Makengo et sa sœur baza ba enfant adoptif ya papa o apesela ka maman na bango bongo akanga bango na nyongo na misolo apesanga na famille. Te pona matanga papa zalate Ayate. Ayate afuta billet avion te pour la papa na nulle part okomona na image place ya zoli na papa na la preuve ni place bakundi ayebite. Confusion de bandi na zemi na eti na kobota manaye. Alors to boy ay ko salir la réputation à une grande dame au biso de respectaka soit disant parce que c'est son cousin. Non. D'accord. Là on ne permet pas. Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah, 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 Sosola, Sosola, eh, Sosola, ah, Sosola, ah. yeah, temps pour toutes. Bonjour, bonsoir, na batunoso oyo balanda kabiso na kati ya Isaki News Television, na pesa kabino kaka mbote, losako na motu nyoso oyo azalaka wana pona kolanda biso, soki news eza, toyaka kopesa news. Affaire ya mami Lela, na ndeko na biso oyo amebengi mwana etike, oyo mami Lela botoli lupango na bango. Mami Lela oyo biso toyebi na sango. Toyebi ke ser moko exemplaire mais abotoli lopango affaire nde nazolobela lelo
Mais na pesi na mbote na moto aza sima caméra na biso oyo aza wana azo sala ke bino momo na biso bien l'image lo sako na onde konanga na pesi mbote na Mama Karine Lutala patrona lo sako na yo Mama Suzanne lo sako na Mama Emekonde lo sako na yo moko José Yung l'homme simple na pesi batu nyonso mbote maître Baina kotoza lo sako. Vraiment on est ensemble. Ndeko likambo ya mami elela na ndeko na biso Medi Makengo ezo sala passe. Et comme musika bandeko Medi a expliqué nyonso bandeko Medi a expliqué tout naebaka te okozwa lopango ya batu ya bana etika batu oke nango wapi yo muto sala deja kombo koza na ba mapango kutu wana obeta ngo kara wapi pe na yolo mami lela na ebita bandeko boyo kabodio oyo ndeko na biso a expliquer bongo tozosonga. En fait, merci pour la question. Chance internet c'est Ali. Bon batumusu ba ofinga batumusu bazana pour la critique mais ba ebi ba réalité les kara na ba famille ba tuté. En fait, papa Koufaki depuis le 24 septembre. Papa la biso Koufaki, biso zala na poto en France, na petite tiers. Tu appelles un grand frère na biso zala na Kinshasa. Et il y a kin depuis 2001, azamona au papa botaki na province, a kin depuis 2001. Mami là que vous voyez, c'est ma sœur dans Tindelo Babilo retour na ba WhatsApp na suka, aya kapenda France, to zala na yeti na futele biya ba Lyon, to zala na yeti to lia katomela ka très bien, aucun problème. Bah moi le négociation, il faut en matière bima siko, ba négociation avec bima, il faut en matière, tout en matière. Donc papa quand on koufi, bah mami il est là ba yo luka biso etanke bana, pour mami il est là, maman na bango na papa na biso baza ya na leki propre. Donc bah biso na mami toza pena ba cousin cousine. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé tant ba yo luka biso to kunda papa? Et là il posait problème, c'est comme si na suka ton papa zena bon mo. Ouais, c'est pas ça qui te éviter na kin. Ache kombo ya mami lela na buka lopango. Na ba condition nini ngana yo to éviter. Na ba condition chela ki. Tanga chaki akende ko simbisa buka lopango et pas ya mami lela maman Marie-Thérèse Boluka. Avec na ma campagne. En fait, ma famille, toi t'as peut-être sécurisé là pardon. Toi comment la politique. OK. Politique wana e bandi moi le loté. Papa kulutu na bisa kufaka liboso. Na ba 2018 si je me trompe pas entre 18 août 21 boye. Asoma papa le pango na masina tango akufi maman Marie-Thérèse Boluka na bana nae temaza na bana ba avocat ba mami bazali mo influent ba yeko kota dossier wana na ministre na sola na bino na plan na cotine na pe ba bibelement na tout bana pas kulute sur la masina bango pe bazaka na même procès rumelaki et qui n'a que zorem et uchola la rapporteur pour la akufi. Qu'est-ce qui se passe? Papa va kufa to solo la ine asuka e bisinga lobi Medi makambo le rebelle na famille na biso. Mais mukolonga na okufa sala effort mbongo na yo ekota na liwa na ngai. Pe mukolonga na okufa au mona mami lela aoyate na cimetière. Et pourquoi le bibongo papa? Et puis si ngata no ba bongo na bani ko enregistrer ngo. Et c'est nga ko banga. Zena butu ba 22h. Et puis papa, le blanc m'a boté pourquoi le bibongo bingai papa na yo j'étais conditionné pour na avantage à mami lela. On a solo là. So ba to zongo loisir na ba preuve. Au Congolais malgré ba preuve na cha bo, ça les émissions na YouTube, na ça pas mi gagner ma, na ça pas jouer ma topé. Malgré na ba mission ba yo finga ngai. Papa alobi ti na kabona na 2004 ezalaki parce que dans zalaki conditionné pour un avantage à mami. Une fois na mois, to kuta na mami de 2h à 4h, une fois na mois. Na bien solo papa maman solo bozo ba maman solo babi, na zo ba très bien maman no loba. En 1998, petit frère Nanga Koufara Jean-Marie, apparemment, Liwana est pour un avantage à Mami à côté de la radio. Parce que ma mère a na RTNC na radio. En 1998. A Bibiso, la famille Nabiso, Toza Bongo, toi na Léopard. Léopard, ils ont sur Babylone, là-bas, Bokoko. Toi na Léopard et protéger Abiso. Et c'est un capé, sacrifice, et c'est un capé pour un avantage à famille.
Kodia, papa mutasimbaka Kodia famille, Kodia. Kodia te Léopard, biso bangala to na Kodia te Léopard. Bango ngala maman bokoko. Basimbaka na ba village. Totem. Kama lobby na bi papa mozolo be so la bingana za nkumu mukolo na okufa mbule robeta. Wala ba message papa pesi nga clé. Tanga pesi nga ngona kipa na ngati. Na ben pe mère, na ben pe petite sœur na expliquer bango bisinga bi papa la bino mususu ya ba mpia kakin, mususu. Eleki mukete papa yo kufa une semaine après. Tanga yo kufa, mami yo benga biso bana quartier ba bengi biso na yolo. Na yo benga biso wana po mama sala kona na bona yolo, avenue qui 117 na yolo nord. Bandi ko benga to ba groupe WhatsApp bana ba yolo. Papa kufi. Na bi papa kufi. Bozolo mama solo oui papa kufi na micho do solo na bino. Me di papa azer okufa. Na bi mami ayo benga ngai alobi ba chiene be na Accra ba longola ngo na Accra ba memango na Saint-Joseph ba na Saint-Joseph mala moko to sololi papa kufi mercredi vendredi Malou efekele azalaka na Belgique ayo luka biso réunion ya zana Malou efekele baza maman moko na ba mami lela mais ba papa différent na expliquer un peu histoire maman mami lela boti na 3 hommes ya liboso et botaki de ya mami lela moko akufa ya mibale ce que eza ba mami lela baboti bobi mibale tangu baye na mboka pa kultu mso ya mbia oti mboka na père na biso papa kultu mso akufela masina ya mbie tangu ya mbie baye kuta na papa moko papa efekele bana nepe bana poto famille efekele zape na poto papa efekele wana azaki na mwasi na ya liboso nde babotaki 4 bana na babotaki bana na bango na mama mami baye bota 4 bana Roger efekele mwana liboso azaka na Belgique ana Bruxelles aza sango abota na epe mais azana esango on respecte yami balé ezalaki Alfred Efekele abota na famille Ileo na Kinshasa wana ba eli famille Ileo azara professeur na université yami Satu ezala Philippe Efekele d'après ba voice ba conversation ya suka Malou Efekele na inda salaki groupe o biso tout ozalaki na famille na ba mami lela to sula matanga malamoto estimé place ni ba okunda papa to ndeko estimé pendant que tu es estimé on a vendredi dimanche nous avons une émission à boucler qui est lié zali matangi rozala boye vendredi ba na 1000 euros na poko $1000 na poko na yolo ba lobi $1000 na biso ya ngoyo biso foto kunda no Léon vendredi tozana mbongo te to revendre ça ba te 1000 euros ya ngo soki ba medi ba ko futa te ba ko somba ba ko futa mabelete ezape problème te biso to kunda no Léon ngana seki na bi papa yebisenga ba makambo yo il faut na chambongo comme isubu ende njode papa no préparer nga mentalement na beti mutu lo mona mobali na bundi ngane to bunda na ba poto monga pasi oyo na tindi $4000 parce que comment il peut ba lingi négociation ti ba siliki ba bino biso to na terre on vend sama ebembe utamula ite oyaka to na tonzela yote ozaleki biso to kosama makambo tu awa tala $4000 na poto na tindi kango ba kuni papa juba ekunda papa bana yolo ba makambo na oluba bana yolo ndeko ba binga biso na téléphone vendredi basukisi bembe na messe ya Saint Gabriel place na zo baptême basukisi bembe kuna après ba yo sala nini ba ye ko zunga na victoire place matin ezaki na victoire wana boseli kombo sala ngo sala mo la bilme oui na boso la grâce ba kombo sala mo bongo papa kenda na ebembe kenda sans famille à part grand frère nanga oyo ya liboso za na Kinshasa na bana quartier moi yo ki poani okende matanga te poani basali makambo rapide to est solo li vendredi dimanche baye na mbongo ba boucler de programme tala de vendredi de dimanche à vendredi dans quelqu'un a 5 jours dans quelqu'un a 4 jours de dimanche à jeudi dimanche on va na poko ba boucler dans quelqu'un a lundi dimanche on va na poko ba boucler dans quelqu'un a lundi a grand frère no yemoko connexion za mabe to tapoter biso ngana oyo ke bien connexion bo tapoter to partager to sécuriser live pardon lobano ngala éviter ngana oyo ke bien tata beke qui trop bana yolo basiliki ben o ezalaka te ba ko négliger botoleki ndenge ezalaka na matanga nyonso po papa kufaki le 24 ba kundi si je me trompe pas et vous me l'avez testé là une semaine ba les deux les trois ba kunda qui déjà na sino ba date en tête ti normalement papa tiki lopangu na yolo na avenue qui centre numéro 17 na yolo nord lopangu na ya ba non vivre nango chaque mois écoute ça kala e 570 euros donc 570 donc $570 tout le bas en Congo $570 par mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamie il est là
Maman tata moi si na biso à lobby matanga atindi ba noko na biso do papa leki na biso ba papa leki na biso ba noko ya mami mususu ba ya ko vendre na place papa no vanda muto ba no vanda na papa azali ko vanda na mutu moko boyo wana na lupango na ndako na ye azali na pire petit na ye no vanda e dakana ma rolia tout ça bi papa na moi cité yeah vina ye ba na siko permettre ta za moi si il était conditionné na maman mami il est là na ba voice no yo kisabino il était conditionné. Il fallait une fois dans moi, bah écoute na mami là, basé là il fallait pas ça là na mami. Mais tu vas comprendre. Ma message spirituel. Bah ko le bango tu peux être trop spirituel. Donc là j'ai courage au bango, bon prier pour nanga malgré que je suis fort spirituellement, bon c'est bon prier pour nanga parce que maman na loba quand on touche la spiritualité parce que la monida maman ko sali ma mère mo luka négociation. Mais ngana ko négocier na respecter. On expliquer au tina souka, bon comprendre maman qui a respect place c'est outil. On comprend maman nangai. Bah si mutano vanda na papa comment on appelle Léon papa so boneza Léon yo mais papa Léon papa boboto yo mo bimbe bi moi toi yo za yo no ayebi allez muto abon maté muto ayebi après qu'est-ce qui s'est passé bah pesa si muto na $100 na maman mami atindi ba noko ba papa leki ba pesa muto na $100 ba yebi saye apone loko moko ya moweyi akende nango Nyamboka muto na poni TV te muto na vanda na papa zo apwa ki si apone loko akende basundo donc to ebe makundi badima longole malamo onano ba pesi $100 aponi TV jongo akei jongo tanga akei et comme il faut na groupe baloba ke l'autre côté quand est-ce que tu organises 40 jours ba to baloba ke l'autre côté to sola sur l'autre côté na ya 10 jours après na groupe MC Zakito mais na yo tout na quand même na ba voice bonjour ba yaya papa siko ya kufi na ningi na yeba 40 jours et kozala ou papa koulou de ce temps en koufa 40 jours ezala kité ya papa pe roleka kaka boye parce que na yo ki pe kuna bo pesi mutu déjà devant nanaye $100 na TV. Je me pose la question, est-ce que 40 jours ezala ou papa bo libérer da mutu moko kuna na poser question na Malou Efekele ozara na Bruxelles on lo baba yo porter en plainte sur na ko sa mamna lo ba na France ba yo porter en plainte bon baza na moyen même les Interpol peut porter en plainte pour ça na ko c'est la mutu likambu baza ba avocat belé na famille na bango Malou Efekele la avocate Philippe Efekele la avocat il y a beaucoup de personnes qui sont des mami aza mutamayele ana ba relation donc ambassade à Congo en France comme on a Medi Makengo donc ba koki pour porter en plainte sur na ko c'est la makambu mauna oluba so ba ko ça ba porter en plainte ils a problème et c'est mieux so na ko c'est la mutu likambu na makambu na oluba parce que j'assume nana ba preuve nana mamutu yango na oluba pe boy donc maman na ngai tu as posé question ba yebi singa 40 jours et rozala maman alors dit 40 jours et kozala na zongi c'est les questions et maman lus 40 jours ezala 10 jours yango boye bisi bisoté pour 40 jours eza quand même événement bato ba yaki ba assister ki biso il faut organiser ngo ba ya lisusu to partager moment ya suka na bango et c'est ngapé ba mbongo so na toche misala ba mbongo ya kunda papa maintenant besoin informer te neto tuni boye neto zu réponse surtout ça la 40 jours un jour nini et organiser ezala comment to s'organiser na départ to na pesa na ba programme na départ hein na pesa na ba programme ya mama matanga yana tuni bongo mama luana abomi groupe à WhatsApp place problème bandi angwana oh mais ndeni nga poser question na bomi groupe na landi Philippe Efekele o mobali boso na landi mami aza mwasi na landi malu a boso na landi o mobali Philippe Efekele na bisi na bi maître Philippe ba yebi na kina Philippe Efekele ebani azala ko bimana mwana ya ancien ministre Mabi bakabwana pour moi c'est moment nga kanga na mamba des fois na ba message na téléphone kanga na ba mibali ba no bimapela mibali mwana nga kinda na ye Christelle Mabi akinda na ye kima na ye kima libala maître Philippe Efekele référence na eza na funa na Rick Christophe numéro 2 na funa a sala restaurant na ekuna restaurant na sala eza lupangu ya papa Efekele o mama na banga botulaka mwasa liboso mapangu na 1982 mwana bango ba mike akabola bana bana lupangu na ye basoma mapangu te na famille na mami lela bato basoma mapangu te babotolaka ba biloko bato donc mutu mota soma lupangu boye même so bagena olia kuna ba yebi réalité te donc maman na botola mapangu akabola bana na ye Philippe Efekele sala kota restaurant Alfred Efekele azwa kote mususu ba Malou Efekele bazwa de gauche à droite maman Marie-Thérèse Boluka ce qui est triste elle a 82 ans sur azo tambola un pas deux pas trois pas faut ba simbaye mais makambo ça là ça fait mal
Bon, comprendre maman na loba, na ba preuve na yo que ça bino kala mingi te. Boza la calme, bato ba fingaka, nazo sunga bino comprendre maman na loba. Bon tapoter pas na ngai, na carré na ngai. Te bato mususu wa, bato mususu ka mami ile la bo sambwisa ye, bo sambwisa to ba vérité. Quand bato ba vérité et comme il est bato ba toucher certaines personnes te parce que à ça la rappelle tel. Donc na sens wa na lobi là. Donc maman na ngai on a no loba na zoni na dossier ninge kemaki to komi na makamwa matanga donc to komi na niveau to na niveau nini mama mwele kitembe bele na mutu non comme na niveau ya na niveau matanga mutu atele babengani ye azwitela kei sikoyo ekome makamba 40 jours babomi groupe na landi Philippe Fekele on a expliqué mais Philippe maître Philippe le roi boyo kabiso soni te biso toyo kabino soni mon dire boyo kabiso soni te maître na posé question dans groupe mais petit tir na bomi groupe si comme moi etikali toye baneni parce na posé question azongelinga avec beaucoup d'autorité na linga mango pose la bien toyo ka na ta ba voice ya ne to avancer na biso na temps to avancer malem tiens sous un téléphone et dans la deux téléphones ko s'inquiéter dans la deux téléphones au Congola linga moi preuve mingi koleka bonsoir, non, qui voice no très bien, bah voice no nous surtout qui na groupe na langue très bien. Juste deux mots. Au moins ni enterrement ici il est qui. Makama mire ce ka benga kio ko ebiso sokini ni tinambongo sokini ni ici il est qui. Tant batolo baki bakunda la date est si fixée, c'est parce que les dates ok? Toi, tu fais des choses de loin, tu as contribué, nous également, nous sommes ici, la pression est différente pour toi qui es de loin. Il n'y avait même pas question de pression, mais il y a toujours un programme et ça devait se faire. Retiens une chose, tu as bien à Moutunayo. Ne pense pas que tel que tu es là, parce que tu es le fils biologique, que tu es la personne la plus affectée. Maman Boluka que tu vois là, mon père, c'était son petit frère, c'était son fils. Elle manque aujourd'hui quelqu'un. Vous comprenez, hein? Si on a pris les devants, la Makambouana, tout c'est parce que tu as dit que maman a perdu mon tout. À perdre de connaître chérie, ta mère le sait, tout le monde le sait. Ça veut dire niveau souffrance na yona, niveau souffrance ma boluka et keseni. Donc, Blaka Tana Nouana, on a maître Philippe Fekele, ou pas avocat, donc mon nom loba, tout le monde a prévu belé, non on a même justice à France T. Les babilans la porté, bana kendekin, bango pas porter en plainte na poto. En fait, on va faire comprendre nga qui est. Non, papa, okoyi ko sauter mba mote na problème o elibiso ya lupango. Kasi ebandi awat. Ebandi awat. Ebandi awat. Na wa la conclusion, témoignage na la conclusion, batu musu ba comprendre nga bien. Si comme mba lupango ba bengela bon yo tune bango pona lupango. Te nga la tukala sur la lupango te na 40 jours, moi na ngeki 40 jours. 40 jours e bomi groupe. Tant 40 jours e bomi groupe. Voilà, tozongi na plateau na biso kaka place otoza bandeko ezo sala passe na mawa boyoki ndeko ndinga expliquer. Donc bango ba mami lela ba boto la kaka ba mapango bango mo basomba te. Yo moko somba ndeko nanga kombo biso toyebeli yo mama mami elela okobwaki seloko to sambwa kaboye babimisi makamuno nyonso poelele balobi bando kokutana papa na bango mukolo moko na mwa banda 2h 4h basambwisi yo likola lupangu yo mopo kosomba mama. Pourquoi ti na niveau ti lokola kombo no eza wana okoyi kosala te boteka yo pozo ba parti na yo siko yo po kangi pozo mema bandeko no na tribunal ezalaka te. Yebisa mama komino deja mukolo
ils ont un problème. Te maman, azana ba 85 ans, n'engende qu'on a besoin de 82 ans, n'engende qu'on a besoin de zoloba. Boye bisa eke, maman tote kaka lupangu oyo, to kabola mbongo na bande qu'on a besoin. Chaque bato ba panza na po yope, kombono ezana kati wana. Ngana sa esalinga pasi, na ndenge ya ezalaka. Na makamu ndenge ezalaka, ndeko na ngai. Mami elela. Mami elela. Boteka lopango wana bokabola mbongo. Bango pe baboyi te. Keboki na ko bebi sa lisu ba mbongo ebele na tribunal après lisu obi mona bato mwindu bana problème na mito na bango. Nako yoka na boteki lokola pe komono eza wana bokaboli la nande oke na ufuta oke na ko corrompre oke na ko bomisa bato bo bundaka nini leki. Ba kongone pourquoi ki motema beti na suka. Mami lela Egozoyo nini soko teki lupango wana pe eza na yolo. Yo fanda na yolo. Tomoni na tevawa ndeko mo bazo kotola lobi yo eza na lupango ya ba 1 million. Me ozo landela wana po anini. Bango pe kutu balobi teke bazwa bango mongo. Mababi to teka yango to kabola mongo. Loko akombono pe papa chakuna yo pe to kabola. Bongo sikoyo lika mongo eza nini. Eza nini. Bandeko to chanjaka ko na yo to yebiseng na biso mami lela muto a calme exemple à suivre batu nyoso ngana ngagna za loko mami lela nzondo makambo mabebo ah non bandeko yango baloba bino bolanda ba parents te ba parents so ba parents boki bana apparence eza somo apparence ah non apparence ngana kwa bisa no bokeba na apparence wana eza José Yongo na kolopa bo yokana bo toka lopango wana ata medini ngalo babongo na kanda après bokabulala chaque moto asala ba faire nae voilà yango wana bandeko bocha ba commenter bocha nini bo soutenir Medi Makengo ekozala bien makasi. Bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo zangsaka, ba j'aime na binote. Toza ensemble. Merci beaucoup. Bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo so mokilo matisa yango na mutu pona nini ndeko. Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo pona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo boye te. Ye tampo